ndenge kaka tolobaki ya boya repopo azana nature ya ba véritable bosseur boye un véritable homme du terrain l'excellence Emery Okunji ministre PTNTIC après l'audience ya ndenge na ndenge pe ba rencontre oyo accordaki na ba entreprise pe ba différentes structures oyo eza sous tutelle ya ministère na ye lundi 5 juin Emery Okunji abandaki série ya ba descente na ye na secrétariat général ya PTNTIC na Wileri kuna ayamamaki na madame la secrétaire générale ya ministère na ye Marie-Jacqueline Masika Sikuli Simanango akobaki na centre national de formation de postes et de télécommunications kuna ministre asalaki inspection na ye kitoko na suka solola ki boye na administration. Que devons-nous faire? Innover. Nous devons à tout prix juguler la fraude. Vous savez, l'administration, je vous ai dit, c'est vous. Puisque si vous mettez le ventre devant, tout ce que vous ferez, c'est au détriment de la République. Nganalia d'abord. Nganalia d'abord. Mais la caisse de l'État, au lieu de mobiliser la recette, la pêche, la miette, yo bombi secret. Et pourtant, l'État a mis. Il faut que tu aies intérêt, Yamboka, Liboso. L'État, dans le secteur où il y a dénoncer, passer information. Ça en sorte que tu kangali doussouana. Comme bon l'État et qu'il y a caisse à l'État. Mais puisque tu as service à mobilisation, il y a des recettes. Mais ceux qui t'ont mobilisé, il faut que se retrouver. Vous voyez? Pour les boumoué, est-ce qu'il y a kaka? Est-ce qu'il y a kaka? Na yangonde, comme Mokonzambo kapesa biso confiance, tous a déterminé à décevoir yé. Tous a déterminé à kokanga fraude à tous les niveaux. Yes. Mais au même moment, tout ça en sorte que biso bateau tous ont mobilisé. Tout se retrouver à travers la prime Oya Bisso. La prime spécifique. Pona kosuki sa série ya descente na ye ya mokolo Emery Okunji l'homme du peuple au service de la nation le motivateur de la jeunesse congolaise bakisela l'affaire de lance ya gouvernement Tshibala akitaki na consortium wapepa il lutte contre fraude topeki moyibi ya bapel téléphonique esalemaka na sima excellence Okunji abakisaki boye to bandaki na koyoka ba service nyonso bazo dépendre na biso na kati ya ministère ya PTNTIC. Invitaki ba service nyos na ba opérateur pour baza coopérer na domaine o ya biso ya PTNTIC. To échanger na bango ba pesi biso état des lieux. Ba biso ba problème o bazo connaître na ba service na bango respectif. Na visite oyo et pas itozali siko onde vraiment pesi biso mawaya trop pe motema passe. Puisque ndeko yazo sala musala na approuvé biso chiffre à l'appui que ba déclaration au ba opérateur baza ko sala par rapport na réalité ezali butu na moi et l'état azo perdre mbongo ebelé fraude ezali ebelé entre ba minute oyo ba opérateur bazo déclarer na minute oyo réellement ils ont quota na minute réellement tout ça au bengana na kati ya mboka. Et ce qui est à déplorer est que na ngonga oyo administration ezo sala musala na ezo benga peut-être ba opérateur wana pas peut-être mais ezo benga bango pote to landa mibeko ndenge lobby ba opérateur mususu bazo boya pour répondre ba mususu bazo ya te et donc musala côté wana ezo salema na ndenge ya bien te na yango nde toyaki ko vivre na réalité to ko vivre awa lelo tozokende côté to sala musala à l'état côté mutu nyonso azo devoir na l'état après ça l'état ou azo devoir na ye
aboyi na ye kiosi veut dire malili ya clime na ba bureau pour mosala esalemaka na terrain tina ebandeli ya ba descente ya boye pour na kopalper du doigt ba réalité ya solo ya ministère na ye. Mais pour bapesa nga nguya ya kobundela bino